Confiance à Mundele, Nzamba Mundele. Confiance à Mundele na ndengeni. Ba Congolais ba mona na ba ka bongo. Ndetinga na koya pepa na ba na peso bis na mbunju. Oui, c'est normal. C'est normal. Asa mwana Kofi. Ami ay mwana na ye. Kofi a pesa rabasa. Et ça normal. Na ba danseuse bi. Oh, ça normal. Et ça normal muto ko ya pepa pesi mutu bisi, we tu a pesi bisi. Kofi na ndaku na yo a pesi mo sno bis na muno. Et ça non rien. Et ça non rien. Biso ba Congolais maman to bulende maman mabemba moko. Mais na mutu afwa jaka. Minde ba na bongo. Muto ko ya pepa kanyi mo sno na nchoto. Mais ay point famu na mo sinao. On est des bantous quand même. Eh. Est-ce qu'on a bien? Yo mon yo normal. Et ça non normal. Ça doit si on na kini abo église na so baba. Apesa batu bali apesa mbote ni. Attention yebi o mo batu wa comprendre. Église ya baba. Apesa batu wa bis ndeni. On ya pe bana peso bis. Yo pesa ngai bis. Na biso bena waze kwa tuzana yi. No satana na nzambe. Na nzambe basangana. So nani satana nzambe? Waze kwa goza satan. La légende de Nzambe, Nzambe tene Nzambe. Nzambe. Mwana tu akana kombo papa na nga papa na Nzambe. Kombo déjà ya Kofi Olomide zanani Nzambe. Siko poeza wazi kwa Satan. OK. Toyebi ba exploit o Nzamba sala. Toke na meta. Toyebi makambo pe Satan sala. Satan sikoyo o ya Félix Wazeko. Ki Satan na yo mona ngo place ni. Ngato wala nini? Pasika po ya na fali. Ngaza na ye. Boko sala ko sala na ye na ko sala ngalo za na somo ndeni. Ngana soma fali te. Ngala ndisha bona soma fali. Na za somo na ite. Toko. Feri mo monite. Bizorbi. Yo kanzoto. Simba boy. Kata boy. Ye po binango. Oh nabi oh Jésus. Teto monango. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divine, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Balingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. 21 janvier 2023, chers téléspectateurs, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Gombe, précisément à l'immeuble Beautour. C'est là où vous allez nous retrouver. Si vous avez besoin d'avoir les actualités claires et limpides de vos artistes de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, n'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Nous vous souhaitons la bienvenue chez Congo et Sengo, officiel plus télévision. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, à travers nos émissions, à travers nos entretiens, je veux faire cet entretien avec Landry Japonais, un des communicateurs du groupe au quartier latin de Kofi Olomide, qui est figure emblématique de la musique congolaise, et l'artiste totémique. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'album Légende qui était disponible depuis le 25 décembre 2022. Aujourd'hui, on est en train de continuer toujours à faire la promotion au four et au moulin pour montrer aux mélomanes de la bonne musique, surtout aux fanatiques du groupe Quartier Latin de Kofi Olomide, que l'artiste existe toujours. Et puis je rappelle à tout le monde que cette année, l'artiste jouera en France, précisément à U Arena. Donc tenez-vous prêts parce que cet artiste est en train de voler toujours et de survoler les océans à travers sa musique. Landry Japonais, je te salue affectueusement. Bonjour et bon week-end. Ouais, en tout cas, bonjour à toi. La PCP, Mota tous les souna batutu balingaka Landry Japonais, soda d'esprit. Soda d'esprit libindi moko. Donc soda d'esprit aye. Donc Landry Japonais la PC. Vas-y. La PC non batutu balingaka ngambota trop. Yebi pe lelo soto mona ni sambia lelo eza lokumu nzambe.
ya on a profité na pesi ba passer ba sala rabiso ba tera biso mabondeli passer Salem Mwanda na Malweka na passer Denis prophète nani pasteur prophète Denis Lessi prophète de la nation te lobaka esco ya ba prophète kuluna ba prophète kasi tango tanga ba sala te wana ya sai wana te iyo makambo akokota ngo te toto benga ba passer a bien ngala baina opesa na passer Salem Mwanda mbota trop na pesi passer John Moponzi mbota trop wana ba passer ba prophète te baza bato bazokota kuluna na kati ya ba prophète bato babebisi kopo ba prophète bangwana bato tengi bakombwana bon ezaki na parenthèse pour la moment que zotanga bakoma basala nzambe on peut na profiter kia na kotsa na nenga mabe te basala bango bato biso tout ça bata nzambe mais ba foué pasteur ba ali ba foué prophète pe ba ali ndeno ebike ya za faux aza na ebika za faux o constate nini et pas na déjà nenga za wana ala makamo bele be erreur ebela sana ngo mais mutunyo so aza humain sala erreur te ya basala nzambe sio ko za bongo te jamais ko na pasteur John Moponzi ninga fanda rapena na sala erreur mo boka sala ba je ba boîte ba nini sa ba te bongo te mwana na nzambe aza mwana na nzambe. Ok, c'était juste une parenthèse. Donc affectueusement je salue le prophète de la nation Denis Lessi, sans oublier tonton Didier Max qui nous suit depuis Londres, Yannick Bongondo 4 fois au Mobali, toi même tu sais, Junior Mobulakani, je te salue affectueusement. Landry Japonais. Yannick Bongondo 4 fois. On a prêtre. Ah. Prêtre j'ai dit. Oui bien on est. Et naïbi kaza prêtre. Vrai jeune en beaucoup. Yango na pafana bana to kota kana Landry Japonais na pesi mbota to na Nzambe. Nzamba musique Koffi Olomide. Nzamba musique Nzambe. Nzambe mutakeli biso bato. Mais suko osko ndoyi ya Nzambe na makama musique tu ya monde eza Koffi Olomide. Yene Nzambe na bango. C'est selon Koffi Olomide, c'est selon Koffi Olomide, selon yemoko Nzamba tina na mokeni. Pour la niso tali ki ba age Koffi Olomide akomi nango. Aosala ka musique asaka na ba succès. Ba age ba Koffi azanga bimisi da o 25e disque na bimisi. Esaka na ba succès. Donc c'est kaza Nzamba musique pour so Landa. Ba RKL ba la ba prison. Ba vena biso ba isundo ba tika musique. Hopwan. Ba tebeli ba tika tika. Yo za na promenade RKL. RKL. Pour y a anglophone, nous a francophone. T'es pas ça équiparateur, musique équiparateur. Et ça raquette. Kasi sur la bibongo pour un biso tout ça international. Biso tout ça qu'est-ce que c'est moi mouké. T'es biso RKL là dans ma camuna biso. Yango be fona attaquer. Ça bon. Même temps la prison vraiment. Toi dans la prison, il faut attaquer pour comprendre. Que Nzamba musique ça Koffi Olomide à l'équipe bango nyonso tout. OK, soki Koffi Olomide à Nzambe. Ba ange na banane ba ange na ba Cindy Leker nesinga Landry Japonais ko Satan parce que ange de lumière ya Koffi Zarane ange de lumière rozala ba omba que ange de lumière de Satan biso tout parce que ndeni ni yo pona ra Satan yo Zarane Nzambe kasi Satan za mwana Nzambe Satan mwana Nzambe da bino boza pona o détruire. Satan za mwana Nzambe. Ok, on va parler de l'album Légende de Koffi Olomide qui était déjà disponible et cela quelques jours. Évolution nango marche nango ezokende. Kitoko yango na baina opesa na merci à toi na batutu ba yaki conférence de presse na biswana. Ezaki bon le 17 janvier. Donc Koffi Olomide apesi batutu ba journaliste tout ba yaki apesi bon merci à toi. Et les kaki kitoko tozolia tozomela ba to poser Koffi ba question ya les gens. En tout cas batutu ba yaki Koffi Olomide apesi bon merci toi. Les gens les okene kitoko disent que pena kitoko lelo samedi lelo. Samedi lelo Koffi Olomide zo misa clip moko. Pont rouge. Pont rouge. Ouais ça scope là ki tchacho. Koffi Olomide zo bimisa ngo lelo. Donc samedi lelo do ba to romona lelo de yaki clip na biso zo bima. Les gens en tout cas kitoko. En tout cas, merci beaucoup na Koffi Olomide Moussala Sali. Il y a un sara ba to moni pipi na tomate et ça a couleur moko. Mais différence c'est la kana reçoit na munako. Nani pilipili nani. Pilipili ça lokola ndeni, pilipili à vert ezali. Tomate pas vert ezali. Pilipili à rouge ezali, tomate pas rouge ezali. Nani pilipili. Siko pilipili ko za ndeni. Pilipili ko za pelo ko moni pilipili se suit na moto. Après ya mo esila kanango. Il est qui na ngalo ko ba tutu ba beti ba disque. Mais disque les qui ba disque tout ça les jeunes. Puis ce sont ko tomate. Et là nini laxi qui les jeunes de l'équipe album nyonso. Tout ce monde on a marché nezo qui na ba contrat. Disque malama ba ngona ba contrat. Ba ba ngopela makamba malamu so salama. Les gens nezo qui kitoko. Sûr. Na sing nango.
Si on compte dans l'hôtel, même déjà donc il y a 2 millions de vies. Bon, il y a des communicateurs, il y a quartier latin, il y a plateforme, il y a réseaux sociaux. La plateforme, il y a la vente, surtout il y a la vente. Tout qui déjà. Tout qui déjà dansé. Tout qui déjà en tout cas les gens de Kitoko. Parce que le problème est ali bino ba communicateurs arabes, tout qui dansé, tout qui belé. Parce que nombre de tout est baraté. Te nombre de tout qui est belé déjà tout qui n'est pas autobimisaki ba clip autobimisaki. Naba nzemo autobimisaki na les gens wana. Nyo surtout qui est bien. So côté gens bembe déjà qui na 2 millions. Tout qui biberon, asa déjà di colo. Femme déjà zo qui est déjà di colo. Faut la vérifier. Tout qui tala ngwana. On peut s'en avoir chiffre. Tala ngwana. Et on compliqué. Tala wana oza chaîne biso munene ba tala ngwana. Tala koto omona ki omona ba. Tala ngo omona. Donc en tout cas disque na biso ke malkasi. Disque na biso les gens en tout cas ekena kitoko. Ko film da beti kitoko, ayembi kitoko, asali ba clip kitoko. Omoni ba clip mususu, ba tulé ba komona dia ba clip. Ko film le temps asali ba clip omoni ke leader asali clip kitoko. Combien de clips j'ai salami? Tout ça déjà, tout ça déjà autobimis déjà au lieu toujours mis ça au 5e. 5e clip ouais. Ok. Sur terrain, par rapport à sondage, jusque-là, apparemment, Batuna nous a captivé l'album Légende. Mais il y a Kofi Olomide, grand artiste, a mis ici album Légende. Mais au moment où Kofi a captivé Rabat, tout a captivé. Personnellement, moi je suis en train de me demander, est-ce que le problème revient à Kofi Olomide ou bien à ses communicateurs? Est-ce que Bino Bozo communiquer malam? Te musele sa kitoko. Musele zo sama kitoko. Problème est lelo le vous avez posé la bon moni tete mo conseiller déjà ki nzamba ye ma makambo changer. Biso so kene kitoko. Ba tu faut ba comprendre lelo mo le to komi na ba chaîne ebele. Ba chaîne de télévision to komi na ebele. Pe ba il y a télévision c'est longwa télévision comme ma internet. Reprendre. Pour tout ça kaza 6 années ni beta beta na ba moto papa te wala musique te eza na musique pe bongo mais musique monsieur ça peut musique abana miki mais biso to beti musique ko kelona biso ki les gens des alikolo na ba boîte abana miki donc c'est que Kofi Olomide album wa sali eza pona mikolo kaka et eza mikolo et ça pe na bana miki oyo ya mikolo bana miki wa génération de sa biso boy reprendre. Pour Kofi Olomide a vu article la petite yango wana to sali c'est que tout article ba te bibero sa wana article bango tete oyo ki ngote. En fait on m'a appris que l'artiste NASA a voulu faire le remix à Sengai Kofi Olomide ça remix à Bibero yo kasi solo et c'est solo c'est mama lamba ba honde bongo bato basenga ba featuring nango base ba bandela makambo ngo remix nango bandela ma yango de senga de nzembo sa kitoko bongo. Donc yango na biso ki disque na biso les gens kitoko. En tout cas merci beaucoup na Kofi Olomide. Kofi Olomide musala sala en tout cas tout ça ba clip kitoko. Kofi Olomide yembi kitoko. Kofi Olomide beti makasi. Donc merci beaucoup na Kofi Olomide. OK, bino étant que équipe il y a communication, équipe communicationnelle, il y a groupe quartier latin. Il y a une communication au boché en place parce que Kofi est déjà acquis. Parce que vous avez le contrat au Kalamingité, Bozo Kende, mais ce qu'on a en ville province à Kinshasa, République démocratique du Congo, parce qu'on est suivi de partout. Bisous en a ville province à Kinshasa. Ils ont ba OP, bazana ba province Moussous, ba Kikwiti, Congo central, etc. Binosko au la ville province à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez prévu pour la communication? Est-ce que ils en a bateau au basé ko représenter Binopé na ba province Moussous la République démocratique du Congo pour élargir un peu la communication de l'album Légende? Les gens déjà toujours panza déjà na ndisi na matadi to na bateau na Congo central déjà bateau bazali na Lubumbashi pe bateau bazali donc na minute na zo ba biso pe na kata ville akisa sawa yebi biso pe to zali déjà en tout cas to sala pe musala to sa musala disque zanan et ça non a marché nan pe disque bimina monsieur ke bimina on tenait confirme les derniers bimina wana les gens to rubundana na yango mona ki makambuto ezana au calme. OK, moi je vais proposer à Kofi Olomide et puis au quartier latin si possible parce que Landry fait partie aussi de figures emblématiques de la communication. Il y a groupe quartier latin à part ma voyage à Poto moi budget Bima Ake Matadi
ake Lubumbashi, ake Bandundu, ake. Merci beaucoup. Pour battre que Azo Lobé, merci beaucoup. Les jeunes et puis que ça la bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au bazana ba province ba moni landry japonais au Toke ba braza. Oui. Toke peta suki lundi. Toke pe lundi mo bo ok lundi mo bo ke peta usali pour promotion ko tokuna. Ok peta su matali ok bo ok otamo eza pena di kamolo bene za solo. Est-ce que vous avez prévu ça? Mingi ya ngwana penda na yebi ke Didio kana pese Didio ka mambota trop directeur edi. Olobi pena di kamolo lobi wana eza pena ya ngwana. Eloko pena ke ya ngwana pe fe sala maka ya ngwana. Qui a montré au fond, on a vu mon conjoint, on a samba, on a vu Landry, la ministre de Mozaboué, il faut qu'il y ait un temps sur son bougimaï. Il faut contrôler tam son beau kabuna. Et ça bien. En tout cas, merci à Maïle. Ok. Nous avançons. J'ose croire, je rappelle à tout le monde que Koffi Olomide sera à You Arena cette année. Arena ou Kanamabe. J'ose croire qu'il va le fracasser. Bah préparatif nango ezo sa amandine est-ce que ils ont la répétition coulisses to ba nango lelo to ça na katsa oshwe OK lelo to na katsa oshwe to ba na suba répétition lelo samedi lelo to zo répéter na katsa oshwe OK lelo to répéter to zo bon cerveau to ba na ba 16h de répéter bandi si 23h 23h aussi ici. OK c'était les actualités, il y a groupe Quartier Latin, est-ce que ma programme exact tu vas aller tout tu vas aller au quartier la tête au même misemi kilité au quartier la tête ba ya ba kena pas été ce qu'on Koffi Olomide mo pena ngo tozo kende to ke na grand complet penda to ke biso tout pena on a ba jardinier on a ba chauffeur on a ba garde o mutu nyoso tout o azaka na chance na ye pena zo isa batu mikolo tout bataba na quartier la tête ba sambela kate même na yo ke ba prière mikolo fo sambela kate ke o pesa nzambe sima. Omuso la muki batu miso basambela kandeni tanga la muki mamo sambela otie nzambe boy eza ko pesa de nzambe simo bebisi la journée nayo faut sambela kasuko tout droit vous avez hôtel matin to sambeli pena tout droit de mikolo quartier latin bo mutu nyoso tu abi kazana makambo ko ninga ke sa makambo na il faut sambela ka bongo parce que izana bato bazaka basambeli au mona s'incliner mabe si opesi na nzambe bolaxe aroza pe liboso pa roza na sima ju musu nzamba kola na pe na sima na yo le yango na zo sabatu yango na zo saka batu na quartier la tena minicho mutu tout faut prier à tout droit pour makamba bien ngwe botimbeleza na batu bazo prier ba nzambe sima parce que so pesi nzambe sima chantiment na ngwezani on raté makamba on raté makamba sima o nzamba sali ni chola mungi mamo sambela boy ti fuya mamo fa na mbeto ko fa no pe bo sambela boy on eza ba tactique ba pesi bino yo lingo pesa wa influencer ngwe pa ba na zo isa batu nyonso tu mutu tu aza muta makambo wala mungi na tongo même na yo fu sambela ka bongo tena ko sambela nde yo lingita so sambela ngo comprendre comme na lobby OK, vous avez le voyage. Il y a aussi le voyage. Tous ceux qui ne quartier la thème mobimba, biso tout rekende. L'ande japonais, yo qui man restaurant. Te, mutaki mamba iba gaiti. Eza la ka boy. Te mutu akima bavana. Mutu akima ndetsinga. Ndetsinga na oyana opwani. Ata na zueta basket simo fona la sango batu. Passion na moni ya vina batu ba nyokolanga. O batu nyokolanga ki. Ngebele. Ngamwe na brigade na okese. Yo yana brigade ngaiti landi japonais boyo kate pa me disque na banda mama oya tsingeli tsangala yaya munwe kanganga oya tale ba komela nido landri chapa na salini ba ngai ngala ba tu tade bele na quartier te ba kina ba poto aseka insimena kei sunga musko mbia kana kei funa ni samboka dazena ebiso do yo yana brigade ngamna yana bango ngai ngamna yana bango olo ba bango motenga bazebele nani bazebele ngamna yana bango nabi ko banga na banga ndeti nani kaitanga deuxième combo na banga ndeti nani ngamna yana poka lisusu yo yana poka ngai yo me pas quoi ngai parce que tant me ma bato na ba pesa ko kaniaka te c'est la relation parce que ba sa ni balela ndeti ba mirage ngamna yana yi bon chanteur ngamna yana yi habinga ngapena vie ndeni vie langri ndeni memanga pa vie tant comme pas vie azuma kambu awo benga ngama mirage a benga ve au vite banga bongo boye na quartier la te ba yebiote yo de ba yebiote tongo ya de ngana na Koffi Olomide latino c'est combien d'années na womeli ngana bani bana tanta
Banda Fali aza carte. Oh, nga bazo ngati ba rekiti ba Fali. Na yebi nenga yaka. Oh. Alata basket ya Jordan ya on a la vidéo. Yo ka vidéo te. Nga muta memi nga carte. Yo kana biso nga muna ye na ina carte la tente la mona soleil. Soleil wanga. Ah. Yo muna arriva Fali. Ne muta liboso na carte la te. La génération ba Misael liboso. Misael liboso za Gibson. Butu kondolo. Oza corrompt point. Abe ba yepe ba. Asala clip wana. Biga ba bengi aigle. Nan. Asa kada aigle bandaka fo aigle wana. Kolo kombo aigle Gibson. Ye pa boy. Ye. Eteli bango na makamu na bango. Wa ba charge na bango. E boy e bi honte. Ngana ibi ngote. Kasi Gibson peut. Ya ye biso asapi wetali ye, ti wa makamu na bango. Parce que boy banane. Banane boy. Boy sko. Ah boy ngana ibi ngo pete. Sko ye bi nden. Ngana bi ga Dobolo King. Ya Dobolo King za nden. Bino rabo. Biso rabo hapana. Rien. Awa mama pa pamba wana. Ya ba journaliste musuba okufa akakati. Haika mama kaki photo mo cheke. So nini ba chebo ba pa ko motonga mutu. Wone logote. Logote. Biso logote, biso ne to sabo biso to la kata carte la te. Ndeti nga landi japona na kata carte la te ba Fali ba danser pa na ngati. Ebo oni. Oyo. Wana ebi ngote. Bali ko zape go sa nanyo inosbi. Te. Boy. Inosbi. Tigre. Boyo. Yo ande. Yo ba yo sinyo ande. E bongo oyebi. Sege boy. Oyebi sino. Ha. Oh cha. Oyebi ete. Te wana ebide. Oh, mais vena mikolo tu vas quoi monstre. Ah, vi wase quoi. Ah ye boy, ya wa su makam martyr. On a martyr à vieux me ça bon. Parce que martyr à vieux, producteur zana. Ya wase. Wana ebite, wa mambo kesi na bango. Mikolo zana bino fort bon. Wana makam o fe na biso bena wase quoi tout ça na yi. Donc satana nanzambe. Nanzambe basangana. Parce que nani satana nzambe. Wase kwa goza satan. Nzambe dia kofi. Kasi so pourquoi wazi goza satan? Kasi kombo déjà ya kofi lo mideza nani nzambe. Siko poeza wazi kwa satan. Siko OK. Toyebi ba exploit o nzamba sala. Toke na meta. Toyebi makambo pe satan sala. Satan sikoyo o ya Félix wazi quoi. Ki satan na yo mona ngo place ni. Ki satan wazi quoi. Eza bien. Afungula batu makambo bien. Yo domona satan fungula mama bien. Oh, bozo mutapesa batu ba banga bebele ba fi batu otamba ba bebele nani. Donc Kofi Nzambe. Nzambe. Pe Kofi lo milieu de ça yembati. Oko ngote bazabu la gentil. Arozo pe ba okoi me atomboli yo. Souvent na bien. Na département ya ba Satan. Ba artiste nini oyo yebi ke yo ko chabamba Satan. Ba artiste nini oko chabamba pe Nzambe à part Kofi. Ba artiste belé ba ali. To banino na ba Nzambe. Nzambe. Nzambe za moko za Kofi. OK, c'est bon. Nzambe moko Kofi. Kofi. Nzambe ba Satan siko ya musique. Pasata musique. Pasata musique ba ali. Na yebi ko banga. On a banga nani? Ngalo na Satan. OK. Donc yo wazi kwa daba Satan nani susu. Te na ibidi. Kasi ngana yebi ko banga na yo. On a banga te Satan za mutu mo Satan pa za mutu mo malamu. Kasi nga tangela nga ba Satan ya. Te na ibi bango te ngala bi o ngala ba bato malamu ngala tangi déjà. Ndeti presa na biso wazi kwa. Satan. Ya aza Satan. Bon, Satan sala ba malamu selon yo no yebi. Parce que mabe o ya Satan o yo tika la o sepela na monte. Mabe ya Satan. Mabe ya Satan pesa la rater. Mabe ya Satan la rater. On est sûr na mabe. O mabe ni sala rater. Ah, mabe ni sala rater. Akanyika munoko. Dans le pina mabe la rater. Mabe la rater. Parce que selon yo na Kofi na Félix waze quoi. Nani opesa mtu makambo. Ba omi bale. Ah, Kofi lo mtu opesa makambo. Ah, apesa ndele. Oh, opesa makambo. Nzambe dayo lobi Kofi selon pensée métaphore na yo. Sikoyo toyebi Satan maramba sala na Nzambe maramba sala. Ngana yebi nanga. Siko nande ozomoni la makambango poto moni pena ke Kofi apesi pena corps et âme na ye na wazeko. Apparemment lo waneti wazeko ane loro mobo o Kofi lo midana ngote. Nande ezomoni la.
Netani. Parce qu'on a eu nengo sa analyse na Kofi na waze quoi. Nani pena zo linga pesa mutu makambo. Tuna na olinga zo makambo. Kofi Nzambe déjà nenga zawana présent waze quoi. Tonga bana misiki na kopi nani. Akopi ade Kofi. Kofi atikala za Maiken ta. Ah. Kofi mlaleki Maiken musika mutakufa déjà. Mutakufa bete masone lelo. Nzamba misiki se Kofi Olomide. Yambo sele ke bo longolisa waze kwa bagan. Olobi. Bagan. Olobi bagapwani. Wadeni waze kwa komika swazana bina ze suna gante. Eza condition bo pesi. Bo peta mobuta na kutana ba monsieur za sape bongo. Da ninga za bo pasola la quadra fa longa bagan. Wana Nzambe. Nzambe. Ego swala Nzambe. Fa longa ba plan tout hein. So swala Nzambe faut zara normal. Donc tine waze ko ya bonga normal. Oh, normal mutu na ye pire. Baba na makambukala. Pe ko film da zana problème na waze kwa te. Waze kwa ye moko président waze kwa ye mo alobaka nini ke juba osola na Kofi. Eza kwa Nzambe na nani na sata basani ni bakutani. Kasi ona tunio ya ona waze kwa ye na tsaka ya zana. Ya oganga na lobit te. O batutu ba yibi na minicho. Mutabani kombo wana mutaba pesi komando ya Nzambe o Nzambe pa la kisi batu. Eza Kofi Olomide Nzambe. Si je comprends très bien Kofi Olomide aza Nzambe ya Félix Waze. Nzambe ya miziki ya mon. Ya bango kudute. Donc waze kwa zo dépendre na Kofi Olomide na nenga musique. Te bongo di. Bongo te waze kwa na ndenge na Kofi Olomide na ndenge na mena makama miziki tu. Kofi Olomide mutaleki bango nyonso. Ok, on va pas rester là, on va avancer parce que il y a les actualités où ils ont tambola dans les réseaux sociaux. Landi japonais soda DSP. Ali. Et ça on est temps qu'on fait bien au bongo. Na sepela rami. Parce que libindi wana za. Et ça le roi ndiki ba soda Mobutu. Ba soda Mobutu to Mobutu na ba tsaka mutema papa soda DSP. Yelo ko ngapela landi japonais. Parce que libindi ndeni. Wani buto ngala ga moko. Ngapela ga plan moko ba longola ga moko. Na makambo. Ngapela suna fungule mo pela ke bo tikala moko. One bouton. La tika pena moko mo kenda. Neni quoi très bien, o l'accent oui. Olobi, hayibi kena soda. Te. Nabi ko lakis. Ko laksa te to kenta on kena ke sa musala hayibi ke mutu asala musala ke longola ba moko pona musala nae. O tango ke sa musala ya mona. Hayibi ke mutu soda déjà DSP. O ba soda mo se ba soda mo butu ba kendaka. Ne ba longola ba ona mboko ba kendaka wana. Ya nga pena kenana, nga soda kenana ona Yo zara ya Mobutu to ya Kabila. Ngala soda Kofi. Le Kofi abi ke yo za one bouton. Na mi bote là déjà avant. Atika so bo mo. Pena nga soda longola longola sama bini. On dirait que il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Na moni nani abina peso mote. Nani Yorobo. Nani? Yorobo. Ah, Yorobo koma mutu. Yorobo. Comme étranger mo. Ah, pesa ngambote nini ngana niveau na été ya mukala. Ya za mukala pesa ngambote ndeni. Il y a pas un communicateur. Ya nani? Ye falo bakaza musicien, ya bakaza musicien. Comment ko bana Yorobo? Ya comme monsieur étranger so ya wapi? Ano congolais te me ngo bisanga mutambo. Comment les tambo et les sauveurs. Ah? Tambo. Bo poni bafula ba komola yo komola nga. Yo komolanga landry japonais. À part landry japonais komola mususa mbodo di vioka. Mais yo koma moto Yorobo. Mbodo di vioka. Elaxini. Ngana mkongo, ngana ba Congo central. Kutaka sende ko kasika mona. Biataka mona ka di. Tula di kuluta. Zota tuli di kuluta. Batata tu. Ne donga za chef coutumier ya bayombe tu ya vila Kinshasa. Après muyombe go shingai. Te. On a eu ce vérité. Papa. Bo fait rigolo tché. Faire à ça moumbu. Ah, ça moumbu. Mais Yorobo. Ce que yo ne bowe la ni. Ngato wela ni lo mokote. Ngato wela ni. Parce que po ya na fali. Ngaza na ye. Boko sala ko sala ye na ko sala ngalo sana somo ndeni. Ngana soma falite. Ngala ndisha bona soma fali. Naza somo na ite. Bangaka. Nga naza somo nani. Na fana na ye to bitani ba conseil bisu muto sala ye. Naza somo nani. Ba Yorobo ni ba na somo ne po ani ba yesika. Ba moni ninga koma ninga zali ba na somo ne ngaite. Pe Yorobo ono lo bana no asana ano misente. Po ba mise bi zelo ba mise bi ba li ba gas fabulous. Oh.
DJ Samarino ya sala suma kama tika no sani asa peso étranger asa suma na Congo te ya soda ka c'est ça normal ya soda moi pas maîtriser makama misiki ezate ya mama sa situ toto na mindu na matoi na ye pe asa neni bato ba ya fidèle wande ba ya ta musu ba ya ndengeni misu ba ya baza bato ba mboka misusu bato misu ba ya ba mboka misusu bato misu ba ya ba Rwandais misu ba ya ba ndengeni ye pa roza na lisa bato wana non ndembiga est-ce qu'il y a ça on a sa vérité ah moi na Congolais Congolais ya wapi ala sa papa ba wala mama bango aiki ko défendre ala kisa ala sa papa la ba wala mama bango kombo ni nani ndesika komba mama na nga Charlotte Tamba yenge ko ma challenge akasa bongo ala sa mama bango swaza mwana mboka wala sa mama bango kombo na yebu kombo kingani koma papa na nga ambara divyoka mutayana kasi yepe papa ni kombo ni Tambwe ah avant da wapi bazara wapi feza ba période ebikaka azarate ay logote ay mama misiki te ay binepe loko moko te ya omoni kasi ko misuka suka sa nini azongi makamna kimukala sko kimukala tango loba kimukala e pas fali sko yo ezo généraux azu place na yo aza place na ndeni ngama kama okese na bona yebi ngote okesa muke ngala zanga ngala na quartier la te et pas confier au midi mutasala bango nyonso to no loba et pas nzambe soye gêné nganani eloko te eloko moko te oui makambo soka sa musicien abeta ta somo so esimba abeta zonga sima zonga asa nini zonga sima zonga te wala to abeta ko batwa tsake ba pona makambe bele même siko abeta soko esimba ala ba biloko oza na studio asa na ngoku te loko te abeta pelo na fali abe etani ngaite so bete na nzambe ne bien yo beta na mutu mo kutazata anjité so pona yo na systématique ndo sali nzambe yo ko cha fali place ni ana place te so faza na place aza côté ni ana na place te oza ba ange mo libanda bon ange wa kinga la porte libanda lelo mutazo défendre quartier latin valablement Isaïet te bo ba sindi le gars te nalo ba libanda bo ba soleil ba montana na soleil ba burompela na montana na burompela na fali yo kada soleil ke singimbo tuna ke na singimbo la tuni yo ka déjà mise moi quartier la te moi ke sa ote ya sungi bata quartier la te après c'était le côté abenga ba master ni ba gypsum wana montana na stade wana makamu na bango wana na latino wana latino te bonene wana latino te bonene zani pona yo wana za latino te izani nini kasi wana mbika ba sanga ni bona stade obi ngambika wana yango te mbika ni panza na papa la japonais dispute ukendane boy mwana kufilo mili mwana nzambe venanga ogiki ngombe RT Allemagne venanga ogiki ngombe RT Allemagne venanga Bruno Lubika mbonga propre mais mutapesa yo ba relation nezalaka staff ya Ken Piana nani de nani Makizembe à la Belgique nani Ken asalani ko ignorer te ko apesa nani ogiki ngombe mais mikolo pe na banali mutu kuto kene ta ba passer a bomba anga amoni sanga te bo apela relation deni vio ogiki ngombe fe nanga alelanga fort yimo alelanga ogiki ngombe ya tellement na banalise mikolo zo mona na esi ekufi eza suite eza te yo mona validité nani valitambo ni nani Idor qui encore et les autres ni nani ba misala ya Ken bah oui hein ba travailler dans la société Ken afude la robe wandawu mais il peut confier foutre la robe palette te siko photo taper âge Deti mutadika sa mukola Ken beaucoup ça n'est pas mutu so que ça n'est pas mutu est-ce que qui para siko batala pe mutu moneni po ya lo ba kiaza mayele excuse abaza mayele
aboya ata musu mutu mo me mutana mutasala ka futa ape musa pe ki pa ape tala pe ke o sala pa nani o sapa mutu boye mutu so baza ko sala pete leka ko di jo pete les lots à l'orchestre belé les lots au monde amena que non neti tozu par exemple Feli Tyson encore et toujours na ye na falina na mukolo na yebi makam na bango te oui Feli Tyson na yebi makam na bango ni otwala te meilleur chanteur à quartier latin ezala nani meilleur ponanga Babia Choco Soleil Cindy Lequin Omba Lindalala ba giba pense sku batu bazoni tuna fali asala nini pour les lokota na carte wana te. Pourquoi vous oubliez Fali très vite comme ça? To benga on ingratitude, to benga on ignorance. Yo tu ninga ibato ponanga ngani mlabi ponanga baga chanteur à quartier la te bango wana nana yemba na Kofi Nzembolo Roy Kachaka basé belé ba vidéo ezali hein belé basé belé surtout banda ba vidéo basé belé batu mona ke Kofi batu bayemba banse mona Kofi le midi basé belé ba burompela bo gravé à burompela lobani. Oui, je ne refuse pas. Fali a en fait Kofi a donné en fait à Fali et l'eau peut-être battu bela pesa bangote ba tout monde ba comprendre raté Kofi le midi mo mutayi makambo asala aipi ba mise moko na moko ninga fula bango parce que ndenge lelo ba warrior ba fanatique ya Fali Pupa nde ba olobake kombo ya Fali Pupa e bima na Talalanta na quartier latin te ba ebité Talalanta misa disque ni Talalanta basala vocal na Talalanta vocal ni no ya sala na Talalanta wana zolo ba beta sali nini mutatse sa première fois pas fallait ça parfait bien a tchon na quartier latin première fois quand on a restaurant ya bien na quartier latin première ba préféré et salit première fois mata via bien abeta na sala bien mutalaxa e Bercy Kofi mutalaxa e Zénith Kofi mutalaxa Olympia Kofi mutalaxa e Martyr Kofi Anelka. Oui, bien Anelka. Olobi? Anelka. Ah? Anelka. Wa juin. Te. Ouais. Il y a Latino. Te biso za suna Anelka te. Bozala na Anelka. Tuzala kala. Mais tuzala suna ete. Akenda. Ebite so akufa e. Azarande. Azara pembe boy. Acha vocal. Ya na pembe bona mo libandi boy. Acha vocal. Te na iba vocal te na foule pamba. Il nous reste quelques petites poussières de minutes pour terminer cet entretien. Ya on a olobara ki batanalisme sou baba to olobara te. Neti mutu wa mbuta dikasu ta kombo na ye. Yo kala betela o. Tande ti kombo na ye. Yo ka komba mutu. Mbuta dikasu. Ya ta na sensité. Yo ka suma komba bako. Yo ko tanga te. Yo asi. Yo sa daze. Excuse. Yo sa daze ko tanga komba. Yo ka kombo te. Ka komba mabele munoko yango yepe babeti. Ta kombo. Ba komba ba comédien mso abia yo ka. Yo ka komba comédien Ladi et Sobe. Fisson sai. Micho Bozo. Mais yo ka komba mutu dikasu. Batu balia rango mutu babanga yango za kana obolo. Si il faut dire on a mamboli batu balia rango soute pone za kabolo batu bango yo kala bisayo te aza ya mona lo balon deni ana na poemo andeni asali noni yo kana biso poemo andeni to umela na aza na poemo ndeni yeni ngazawana akumisaka mutu akumisaka na kipaka ete asombela ta velote akumisaka na oui, misena lobo ya lobela. Aramo musala. Je regarde. Aramo musala Fali. Ah. Beaucoup za moi na musala Fali za mabe. Ah, eza mabe. So patron azana bana misala, est-ce que za mabe? Eza na mabe te mesana makamu sifo yeba pe ninga. Yo linga za moi musala te. Olobi te na age no na tata mobimba bongo.
Et bon, sentinelle ou domestique ou. Te mutu tango solo bake. Mutu tango solo bakosa mayele. Yo no mona chauffeur ya mukolo. Tango solo bosa mayele, faut bape mayele no solo belela. Mais ça ba sentinelle à mayele balit. Te wala makamu susu. Kasi yo bengi. Mais ya le sa musicien, arana musicien te. Pour ça ça musicien ba continuer musique. Atika na musique avant. OK, ils a rendu bon. Akasi. Surtout que la maman que ya koma olobela mabe ba musicien. Yo musicien o lo ba musicien. O lo ba mabe ba musicien ça musicien te. Oui ba musique te. Bon. Ah non pe mutu ko na ibisa yo. Ala ba problème ebele. Ni ti problème. Ala ba problème ebele. Même que ça mukila na ba problème. Te mais so ba problème ne leki. O mono ko na mutu na ye. De mutu ne la sara ke mutalika so ça ba problème. Maintenant mon kilo tozali. Te biso so to longoli botane to ça. O mo ki jatinga bien. Suki kitoko be so moni ba mo ka ki mutasa ba problème. Bon moi pe on attend la mutunete no yebande. C'est ça aussi le problème hein. Revenons au quartier latin parce que on a ma place sous la côte raté na lobarama. Voilà niveau na oté. Songi numéro 1. Atonga yo. Oh, y'a que tu as un mouton à la fin, il y a eu mon nez à ton à fundi et puis. Oh, songi numéro 1. A ton à patron, à ton à mouton, à la carrière carapé, ça a été un fan de Penoyokai. Oh, il y a Kumisaka. Songi numéro 1. Songi numéro 1 à chaîne Nabangoana, il t'a beau mango. Est-ce que tu pas signé aux Oyoka parce que tu travailles. N'a pas 5 ans d'engeni. A songi la Makamarosa à théâtre à Naye. Azongi la taba kamuna musique ni ninga salaka. Au théâtre on a groupe ni. Yango ndesiko problème so ça na groupe. Kayondo lobinga na ebita. Kaza c'est comédien. Il y a groupe ni. Na ba pe groupe ngode. Bonisi Leos. Ayiba no mbongo mona Brazzaville yango kena asuto ebi yango. Na iba mama te. Mutalika so ayiba mbongo mona Brazzaville. Te mama non iba mama bat. Ngamlo apese formation nango. C'est Leos Kram azande. Nani? C'est Leos Kram. Poutine. Tenema mnede. Dynastie évolution dans Kitoko. Ferry momonité. Bizorbi. Yo kanzoto. Simba boy. Kata boy. Yepo binang. Oh nabi oh Jésus. Teto monango. Nikoleza bongo. Kado Jésus père na nzambe. Yango na siko. Mwana nzambe. Da bien c'est bongo. Mwana nzambe Ferry. Jésus de Nias. Asko mwana nzambe. Ndiye connaît misi. Mais il perd n'ensonne ça pour moi papa na Kofi Olomide. Faire lela Kofi Mabe. Ce que pour na yowe razana. Ah. Na mona pas j'ai pas faire à l'autre. Yo yeba faire rigola wapi. Nga. Ngale ba faire basina ba faire. Nga na mona café. E ba de faire kala. Te na musique na orchestre. Na orchestre. Na ba na wenge 4x4. Nebe bungwe. Après on est 4x4. Ayo la sasko Noël musique. Noël ouais. Ouh lo balangana. Singana tangi kuma Noël. Kasi muto ba mama wera nson l'artiste. Ayo la sasko Noël ma musique. Je veux la Noël au wapi. Au faire la sa musique. Ti. Noël a papa ya bana na ye à la maison. Ah. Parce que Noël qui aime dans la sa musique ça faire. Et comment moi wapi? Il accepte pas toi yebi. Pas yebi. Musique nini oyo lo ba vocal. Vocal. On tabeta ba nzemba bien. To ba kese ngone bandaka za faire mtasa mama malamu. Boyo kite. Kata boy. Simba boy. Il y a la musique. Bisori. Oh ouais. Ça fait du bien. Mabe. Yo binyonde. Nga. Na obinamo. Te to mona no. Te na obinamo. Ah. Te to mona et ça bien. Te na obinamo. Ça fait bien otala. Et na obinamo. Castoza. Te sote son na binango. Ça son. Ah. Na beta mo sote na beta mo yaro. Na fere moto sa binango bongo te. Na solo leka. Ngane la lingi bongo za la pousa no. Auto vide la biso d'ailleurs. Eh. Nga siko na sabu oza Kofi. Kwa fande za Kofi. Si na kumisango. Ah. Isa bien yelo mo kitoko bimi. Faire ani mona ya wira. Wana ponda yo. Kaso da gi mona Kofi on wa binat. Kata bo. Nyata bo ibo binya ko fo.
Tenga abiyonde. Aussi si entretien na biso message gentil na ba mélomane na ba fanatique. Wa ngala saka ba to sala to sololi to fini mutu mais to expliquer mutu nyonso to. Kwa zene be. Boy ne kaka. Bon, la vie faut boya ala. Okoma boya. Ba boy ndi be ba na makambo. Kasi bo muninga za boy yo linga ngote pon. Ah? Te ba boy musu ba na ba boy de. Baba ne. Mutu sa ki boy a renforcer. Keba masumu mamba sala masumu neti bambuta dikaso a moto masumu ebela sala yo ebino kombo na ite menga na loba lo neti ye ala masumu bele basala suka na vie yango ke mama ke sani ya kwa journaliste mais veza na mabuka nzambe te yesu suka bonga na ibna mama ye pena suka vas-y un message suka na saka batu ka disque sur les gens d'angwana batu wa la deuxième volume kamite sobima ba ko su deuxième volume de deuxième volume c'est ça que ba omona ba inosbi na kati ba omona ba Davido na kati bato za siko ko sindi le cœur siko wanko reine ayo kane ayi ce qu'on a bien vidéo mo bozo tamola na conférence boy Kofi apesi sindi bis mais Kofi mundele nzamba mundele c'est-à-dire Kofi mundele na ndenge ni ba kongole ba mona na ba ka bongo ndetinga na ko ya pepa na ba na peso bis na mbunju te na lobi boy il y a de bis. Câlin, on dit câlin. On dit câlin et yébani. Mais vous comprenez? Oui, c'est normal. C'est normal. Asa moi na Kofi. Ami, moi na naï. La Kofi a payé ça. Et ça normal. On va danser bis. Oh, ça normal. Et ça normal, muto ko ya pepa pesi mutu bis, tu as pesi bis. Kofi yana ndaku na yo a pesi moi sno bis na muno. Et ça non rien. Et ça non rien. Biso ba kongole mamoto obulende mamo mabemba moko mais na moto afwa chaka minde ba na mabongo muto ko yabe ma kanyi mo suna nchoto mais ay point forme na moi sinao on est des bantous quand même ce qu'on a bien yo mona yo normal et ça non normal bis pena bon et ça normal tant zolo ba mindele ko faza ambassadeur so biso na kini ça to si so biso na kini abo église na so baba apesa batu bali apesa mbote ndi attention yebi o batu wa comprendre église ba baba apesa batu ba bis ndeni mo yebi bana peso bis yo pesa ngai bis siko biso wal badi to ko mo si te to vidéo mission pardon tout ça bo église ba baba bapesa ba bis ngapela ko yabe mo bela yebi jazi to pesa no boy mais bien sûr na Congo sur na peso we ka bonge la ndabe mbala te mo samba te église de Sambela ya baba papi ki folele tenga na bongo de ngana bongo tenga bela fwe noko bongo zo na concept wa les églises les églises qui na bongo quartier à église eza quartier te ndenge église mutu asambela ka église baba pesa la ba bis bongo ya normal ce qu'on a lobby boule la journaliste net ya basi to ba yari pa quadre pour une émission après ça va mbotende oko so pe pesa na lobo te ngala pose nga osimba te sima na l'action do bangani te ngala banga obanga nga uba moto ali amabekwa nga tunyo ka journaliste basi to ba yari pa Kofi te m'église te ba to la sabango pe nga yambaka te na l'action de yambaka ba tu ko nga o yambanga na l'action ba sa Kofi malgré ça honorable malgré pour ça makambe be na yambo pe na singa bika bo ninga o ba ko yamba pe te tango lo ba to lo ba makamususu ana batu mususu ya ko lakisa kaka na ba ngala poso lakisa kana ba journaliste basi to journaliste nini o Kofi apesa da Sambeza bon ako ça peut bisa matin ko ça peut bis pas yo bi Kofi apesa kalente ya mundele sona ki mundele na wana apesa da journaliste nini ya moi si bis bazebele aussi ça pena wana te bazebele te aussi ça wana bazebele nani bazebele moko kaka c'est bon moko ka to vidéo bazebele c'est bon bazebele journaliste bazebele te moko kaka te motanga kombo yo kala bisayo sindi le kia kata Kofi la PC busy boy ata PC boy asa mwana ne ya okese kasi la lobité na bana na ye
bana na wana nyonso uyaza na bango apesa ba bis bongo et c'est normal. OK, c'est normal. C'est que bala basi nyonso oyo donc Kofi en fait cet amour là, cette affection pour lui donc il plus c'est pas trop ça la petit na beni la PC beni le cas sombo trop kutane pe boy petit ça va bison o banga Ezani. On a fini, c'est bon. Ezani. Momo qui m'a bé. O banga. Tenga la cha wala te quoi. Au relax la place wala. Tenga bela bela wala te. Na bela bela. Tati ngonda nde. C'est bon, c'est bon. Mutu pe suka ba. Ezani. Na comprendre. Hello te. C'est que bino bo pesa na basi. Ezali lo côté na mutu a déplacer ka. Na mutu a bi valeur mboka watambola partout. Ai bino bato FIFA ya longo loko moté. Parce que to longo na talent to mi na bise. Na munoko. Bise ngandengeni. Bisa mabisi tout. On m'a appelé ça bisa embrasser na balo fibo ba mbeba. On est mabé. Mais abwe ka. Ela ngolo te. C'est bon, on a fini. C'est bon. Pour normalement on est trop beau. C'est bon, pesa ba mbote. Te na mo lo peka fa ka bongo peka ka. On mo nana. Ah, ngala noko yo so ngande. Oh, abe fu noko benda. Noko pe. Abe noko ple. Te. Yo tenga ke ba. Ouais, pour nous succéder, bah tout le monde a landé japonais, quartier la terre, ok, c'est mieux à Kitoko, Kofi Olomide à Kitoko. En tout cas, les autres on a qu'à répétition. Ok. Tu as répétition, mon néné, na qu'à Oshoana les autres répété. Na bien si bah tout bah hôtel la bloc à Sika. Bah y a pour nous succéder, na bien si moi t'es pas fait na Oki Kingombe RTL man. Yannick Bongondo porte là. Yékou t'as relobate, gafo ya propre, Yannick Bongondo. On appelle la Yaya. Ok. Mingi mi bakasa go bivens. Given. On est dans la maison. Mais si on va faire comme on est en Wana, on va abattre. Yo t'as un église no baba. Il y a pas de piste. Donc, na pe ba tout ba ngala landisha kwa mbote te fe na buno lobi kambonga popo. O seya dialo, liboso ne mai simane mai na pese mbota trop. Na pese Pablo King. Et garde de Kara na pese mbota trop sika sali. Docteur de Kana. Mère n'a grâce à la PC mode tout madame n'a Gilles ou Baki maman la Sylvain a j'ai dit quoi madame là maman maman ça oh maman et madame Azalis maman Anto maman Anto il a pesa gende so na il a pesa ina mbunju est-ce que l'accès ya mbunju qu'est-ce que l'accès batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata maboko les grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers à bosali binote à Tchelibino promotion ngolé ya pamba maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!